Selon la vérité. Bon, on a une mission, on a une TV, on a un goga, on a manqué respect. Il se peut être un manqué respect. Il y a beaucoup de temps sur les gars, on a ça là. Il y a faux. Mais on a la rara, Zawinda. Baza bandinza vert, bafo bandinzi. Bandinzo balanda banye wana. Oui, bandinzo balanda banye. Bandinza vert. Bajar babana wana mambasala. Selon la vérité. Et on a scène la team wata libosoiza Trumania bebe, Trumania be, Trumani me. Trumania me Rosalina nzele. Ah, buloni ne pesa kabaya nkembongo oyo. Kolokota mabende kubulisa bam didombala tokena bango ma abendanga banzuguma zuguma simbanga banzugwe yebendanga banzuguma trésor pour toi gaganzambe na imeme yo taba me mwana nanda kwa banani Yesu abutamaka meme nikinga c'est triple N selon la vérité. Le rebelle parfois ba kulu tabino ba salate ba animateur et nini oyo déterminé qu'un jour il faut réaliser lelo ba kulu to na fait belé à bazala so ka longo na orchestre akisa lelo nae groupe nae mon groupe en isali ka moi quelqu'un né boy et kufi et komi ndingi mo boy siko ngai effort on na osala lobby fo na zala na tikala kenaza peme na cause no sa te mais cause no sa magete chando wazawana selon la vérité. Mandulu na bino ba animateur pe bozaki wana mais bexia ye déranger ba même on a bino te parfois bon nga pena nga sikoni naza boye ya on habite 612 nga présence à bexia salenga ni chaud ni froid na mona normal ya kaka donc na muzuna nga lo rande to ana gradel ça non normal aïe peut ça depuis maramna ici mais ce qu'on a concert on a il y a la scène musicale wana marambasika ezanga chando so je concert au tio mona mutasani marambasika na concert wana c'est moi OK dans la scène musicale marambasika ngozani kindi kasi ya wana ka kindi ya wana de marambasika selon la vérité. façon ya sala maramse bo boaka ningo ningana ya phénomène wambote na zengolo kena lugetu nego timaleya leye mama nime idolo kele la geste ça là wana spawn des fois est-ce que Bill a sa légende ouais selon la vérité. Bon ba kanisa mo trop babi chandora est-ce que kozala kaka est-ce que azakaka est-ce que kozonga Baspiritas pa hotel là. Baspiritas ya biso ya palais au chando mwana papa ngana mwana papa ngana mwana papa tozali tozonga kisasa wana tokuta na bongo na terrain Vélodrome so tozongi mbala mo terrain Vélodrome boya ebele na terrain Vélodrome tokobeta wana après wana totala makambo susu donc nazali na ozonga kisasa selon la vérité. Yuma osala ngabona sala et arrivé pe do pesi ba animateur musu ba créer ouais animateur musu ba joie musu so mona moto mona travailler na masa mona travailler na ya ki pesi koto mo OK ouais les screening yo ko libanda lui ata crime en chomité nga déjà moto so ko boaka déjà so ganga bongo déjà pona bando pesa litoi na ngana yo ka ko ya moi pas trop animation a créé té non to lo ba awande to boaka bongo to yembaka. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. aux États-Unis. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté. Allô? Yaya, c'est clair. Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement. Quelle perte. Grâce à mon travail, mon courage et avec mes ambitions, je suis devenu l'homme dont je voulais. Alors, comment matérialiser mon rêve?
Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Oui, chérie. Tamponi, c'est bien mon c'est mon amité. Ok, fais-tu bonheur là? Là, c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bonheur là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Frères et sœurs en Christ, ceci vous concerne. L'église Les Messagers La Parole Révélée vous signale le changement d'adresse pour nos cultes. Désormais, tous les dimanches, rendez-vous au numéro 158, 164 de l'avenue du 8 mai 1945, 93 150 Les Blancs-Ménil, de 11h à 13h30. RER B, à partir de la gare du Nord, descendre à la gare du Bourget. Bus 152, arrêt Musée de l'Air et de l'Espace. Le Bourget. Bus 350, arrêt Musée de l'Air. Bus 610, direction La Courneuve, arrêt Musée de l'Air et de l'Espace. Référence Apart City. Le rendez-vous est pris tous les dimanches en l'église Les Messagers La Parole Révélée. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune, fidèle internaute. Bonjour, bonsoir. Merci pour la considération, la confiance. Au bout de la chaîne YouTube, sur la Vérité Studio, chaîne YouTube bientôt ça a 100 000 abonnés grâce à Bino. Bateau pour percevoir confiance, bateau pour talarabiso, bateau pour partager arabiso, bateau pour dimé arabiso. Merci Nabino, merci beaucoup. Tu sais Bino, vous avez un concert, vous avez un barbecue, vous avez un événement, vous avez une société. Nakati ya mon kili ko hésiter te ko contacter biso pour la promotion ba société na bino, ya ba concert na bino, ya ba single pe ya ba album na bino. Donc c'est la bino promotion comme il faut, ba numéro na biso za na ko contacter biso bengi biso comme ça to me ko causer pour to le la paye pourquoi pas. To na be événement na kata France, tene sa bino. Oyo biso na bino to zela frère Moïse Matuta pesi biso rendez-vous le 25 octobre na Bruxelles. Na bisi ba na nzambe nyonso botalanga. Biso tout au dans le 25 octobre à Bruxelles avec un frère Moïse Matuta. Yarato Mbela Nzambe à Bateli Biso. Diesel Gucci a sur rendez-vous le 1er novembre à Bataclan. Diesel Gucci aux Alana Biso tout. Kozangati Yarato Kabanzembo Kitoko artiste et musicien. Diesel Gucci a fait la biso na carrière neto bine aux bien invité baza talé belé loyo Kozangati. S'il vous plaît. Karine Mokonzi, la baronne, le 9 novembre, anniversaire spécial, il y a la baronne Karine Mokonzi, ma billetterie à FNAC, jour et vous allez jouer à retrouvailles, vous allez tu as danger, et belé, musicien, comédien, influenceuse, chroniqueur, chroniqueuse, vous allez vraiment bien inviter, les qu'on soumis billets, s'il vous plaît, son billet, il y a quoi souffler bougie dans la baronne Karine Mokonzi. Lovezayo, le karma, pas grand parmi les grands chanteurs en Boko Nabiso. À cet album, il y a 10 titres. Après 7 ans d'absence dans le terrain, à un album, il y a 10 titres. Titre album, il y a Lovezayo. Lovezayo, Moutou Talanga. Il y a Moutou Vaine Pembeni, Lovezayo.
Père Yebisa mère P, Love Ezayo Esobima, le 15 novembre, officiellement la plateforme Nyoso, il y a musique avec les Karma pas, na zo assuré bino, Barumbo Ezawana, boza décidé, les Karma Embi, Karma pas, Embi fort, à taper fort, bino boyebi ki yeza na nzela ba rochero, côté ba soleta les rumba, yepena yebi di solo rumba, Love Ezayo, le 15 novembre, officiellement à la plateforme Nyoso. Vous s'abonner à YouTube, s'il vous plaît. Love Ezayo arrive avec Fox, les Karma pas. Chaque mardi, dans Sola Vérité Studio, nous avons un live, un bondo live, pour nous concert, il y a les padres Ferrigo là. Donc tout ça là, on a Golo, nous avons un DJ Lutona, nous avons Marlène Kassanga, nous avons bien Golo na plateau, donc on a été notez rendez-vous chaque mardi à partir de 20h, mon bondo live avec Bagoloa, et vous allez bien. Pour rater, vous allez bien. Donc, et puis les padres, le 26 avril, à Paris, la Défense Arena. Fait rigolo pour ma histoire, jour, on a invité à jouer à billet, s'il vous plaît, vous jouez à billet pour un concert, il y a les padres, le 26 avril, à Panama, et aux Assom. Donc, si nous sommes mis place notée, s'il vous plaît, je place pour un concert, il n'y a pas pervé le 26 avril, à Paris, la Défense Arena. Jour où on a des padres pour ma histoire. Et ratiti. Donc, Pessibiso, single Moko, au revoir. Oyo, Akanisin de Konae, à hauteur de Kabiso, artiste et musicien très reconnaissant. Vis-à-vis à frère et à hauteur de Kabiso, à celle single Nakomboya, au revoir. S'il vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, il y a Donka, et puis vous attendez autant de titre, au revoir, Donka. Et retour, mais na moi mawa, na moi sengo muki parce que aimbeli de auto kotika biso. De retour de Donka. Bandeko tout botre biso na States, botre biso na France, na Canada, na Suisse, na Bruxelles. Solo mo somba lupa na États-Unis, c'est possible sikoyo. Avec bandeko na biso DIG, donc au Kosumba lupa na États-Unis siko, ojupe nationalité. Donc c'est vite fait, donc ojuba ba numéro na bango ezana pour plus d'infos, beaucoup bien à bango, besoin de précision. Donc, au moins, papa ou pas aux États-Unis, si c'est possible. Au foot, pendant 30 ans, bandeko botam sur les États-Unis, bobenga pour avoir info. Donc, aux crédit à 30 ans pour nous foot anda ko yumo vanda. Au coût de anda ko biloko tout ils en anda sauf voiture, yondo yana la voiture non. Donc, beaucoup contacter agence Césarna, agence assure les gens d'un beaucoup na biso Koffi Olomide pa to somba kuna yo ozela nini pose le pan appartement na yo occasion merci. Bonjour Chandora. Ouais, bonjour Migenyema. Bonne santé. Ouais, santé Peps. Bien habillé, hein? Merci. Ok. Balbousto est mieux dans la fauteuil jaune. Bandi ko bele balinga ba parcours ya Chandora. Bandi okoli wapi botomina déjà. Ouais, parcours nanga na koli na botami na njili. Ah ouais. Donc naza bena njilwa, mona njili mona nchango. Botami na njili. Na bandi pe musana nga musique pe na njili na nchango. Après na bandi bima ti lelo na zabo. Voilà, oti na famille. Ouais, na oti na famille ya papa Michel Louis. Ah Louis. Louis. Ah Louis. Ah bah Jésus Louis. Bah Jésus bon pemeni wana. OK. OK, c'est très bien, c'est très bien. Musique ou banyo na ajini. Ah musique na bandon pena muke, musique na bandon muke. Na bandon pena muke na bando kende na biso toza bata catholique ba choral le groupe K kenda na petit frère na Elvis. Ya bando yimba abeta pe mbunda. Ngasu na hakika na chant. Déjà on a dans ba âge ba 10 ans, 9 à 10 ans déjà tando kende ba groupe K déjà. Donc musique na bandango église na kutana vena ngamo boye ya banjeli ka kuna yesu kona bando laksanga ba musique oyo to benga musique à quartier. OK.
Bandena na koyemba. Na bandena na koyemba. Nazala non chanteur na banda koyemba ti na komo mika obwaka. Na ki poso ça l'animation. Mo mika obwaka na otala ba vie au pi ba boire déjà ba bilo ça la ba succès donc mi ko interpréter bango ti na ozo maîtrise ya animation. Ndi na tikala na animation. Maîtrise à chant aux orapé. Bon maîtrise ya chant na zwaka ngo pena te. Nangaki na continuer na Star Academic parce que c'est moi ina na continuer sur ce chant mais tellement na kota qui déjà mis na animation de na tikala na animation. OK. Après on vient au mora quartier jeu azwingai après bando aksangai banini izalaka bo ezaki na orchestre ezaki na orchestre te bon bando bete na orchestre orchestre mo quartier bon bando bete na orchestre nga sikoyo nazaka na ye pi petit na ye papa na bando comprendre na moyi ba ko boka na guitare na mo maîtriser ba notes après place de 9 ans to lo mwana to ko na quartier 3 na quartier 3 siko na kutana ba vena nga ko simanto et bazaka musicien ye siko ndi siko mutavandi sa nga pe na idéologie si to na beti na ba orchestre souvent ba qu'est-ce que mo no benga cinquantenaire na beti su na orchestre mo anjili wana na robosa na kumbo mukie na kota basuka mboka kota ba chibo milele na quartier 3 état animateur voilà idole les ana en animation idole na ngai na oka batebele na za batebele kati na nga OK na za batebele kati na ngai donc tant longo ba orchestre quartier orchestre munene malamo la team wata to zena ba orchestre muso le kaki na gisasa avant la team wata bon orchestre liboso mba moko ya munene la team wata OK on a kolonga na ba quartier na mba moko to ke Star Academic na ina elo mo to sala wana Star Academic na ina après wana na longwe nde maman na yemba moko la team wata. OK ezali na kanala nani pour la team wata ezali na kanala Jack Love Bijaka Mantaka. OK nandi bon Mantaka ye aza ser oyo to zwin to rumi na ye to yeba ini kala vraiment makasi to za na Star Academic donc c'est le pont pour kutana na la team wata oui to za kana Jack Love na Star Academic na Star Academic donc ba collègue to travaille ici comme moko donc to Kimbapi. OK après ayeko te ngamu na bisa kene seke yande nini wala yaza déjà na la team wata ayembi déjà ba beti fo mais si yande nini nga na osala lo mo boya yo wada ba koto wana banini oyeba nda zo na mo ba relation yande na luka mbo bato mo ba changa poa pona bimisa nzembo na mo na salaki asinga achanda na temps oyo Olexa Tampamba yaka na mouvement bazali na best animateur na mouvement non animateur ba auto ba départ départ ezaka ya ba ambulance mais bazaki na Bexi Gradel OK Plata bazalaki nde na bité faut na réfléchir et non réfléchir na ngona moni ke eza pe ida bien na ki na ngala team wata to kanga ma jour moko to ke na parler na ye to travailler na parler nde to travailler ne beaucoup nzende o filmer o tinde la prêtre après ta moni baimba bien baza bien bwana on a parlé bono imba ni jour bono imba ni bon to ndemba ba emo banzembo na Star Academic moko to yimba bilo wana animation ezati wana boyimba te wa to yimba ke bono imba ni banzembo ni c'est la biso ngo pesa biso bien rappeler biso te yimba nzembo boye nzembo nini nzembo ngikimi apa wana to yimba pe nzembo moko ya nini ya retirada ya retirada a Betifo to ndé interpréter Betifo na nini BM. OK après wana isengi photo kota na pala prêtre to continue na pala prêtre to rajon pe na mishka to continue na pala prêtre to continue pe na prêtre a occupé ne musu to yagi ningo ayimbaki ngasuko ba bisekete ya animateur abwaka non nabwaki tellement guitare à l'aité nabwaki ka bwe normal c'est pe na vona ngai c'est bon bon oya jour intel pour na yoko pena na musique
na yo semaine où yoko Hollanda wana ezako nde lundi entre lundi ou mardi bo na yepé répétition pe ba nini répétition ti na ko ba minuit na ko ba minuit na boaki pe asepeli pe ate yo déjà donc o ndako na ko ti mfuma banda musala nde na banda musala oboka nini jour na boka kri nanga moko ye musuni ya pete boye kovo na ba poil ye ya pete boye kovo na ba poil ale gloire na tempolo kolona ngayo buki brembe après naki ye na butu na bunda kabie na butu ogomona makasi na ngai ye na kufa kebembete Rosalie na nzele ba pete na ngai ogomona soliete na ngai ogomona kiliete na tiyo koloba colonel bru imbelele ericha ya wata na vola na kesusu na butu butu etonda makambo ebele na butu ba peti bazoteka osolo ya modero na butu peti boteka ni inia me bazana biloko te na maboko na butu na susu kaka na butu esika ba chinois batongaka Joël Batame irisila sambela kaye mibi baibaka na butu migenyema na butu bandumba badendaka na butu waki kriwana après na obwaka hatunga uzana lo mo ya mouvement webi on a bi oui na zana génétique mo na yebi na obwaka génétique mo wana ya un peu de whisky na boaka ngonde ya confirmer ngai na bandi boulot on a ningo koti la team Wata. Ça fait combien de temps déjà bando na team depuis na koti la team Wata oh déjà 3 ans 4 ans déjà 3 ans 4 ans au sali ba craining na la team la team Wata na sali soit to boaka soit to pesa be baninga msu et oh nga na scène la team Wata liboso iza Trumania bebe, Trumania me, Trumania me, Rosalina nzele, buloni ne pesa kabaya nkembongo oyo, kolokota mabende, kubulisa bamu, didombala, tokena bango, ma, abendanga banzuguma, simbanga banzugwe, yebendanga banzuguma, trésor ya putwa kakanzambe, na imeme yo taba me mwana nanda kwa banani Yesu abutamaka meme nikinga c'est triple N on a mi ange mes démons na longo na mi ange to ya na woso na bwaka ba yedi dombala to bendi na droite to bendi na gauche Jésus-ma yeye na droite omoni tozongi na gauche ya allez bloqué zwa wala azabo gare yazamo nene totorina vimba na kati osiku na kati woso na isusu na watate yo na watate ya ye batala wata na miso ye mwana ya ngoma vadeshlu ya amba. Allez, alignez-vous. Lala, Regine Ilunga preso. Allez dormir se reposer kademe ya boulot. Chando wa yeyo. Edi yo nienze. On a ce qu'on a woso. Tant le woso, to isi go chemin de la gloire. Chemin de la gloire, ce qu'on est na ba muyombe gauche. Et le uto babalo la mokili. Muyombe gauche. Bakanisaka aussi là. Bakasaka okuya nzoka nzambala la atalongisa kigoga. Bitumba butu pe na moyi. Nzamba zolongiseka ati lelo. Tokozo muyombe gauche s'il te plaît. Bakanisa yoko sila. Bakanisa yoko kweya. Banga bakanisa yoko la wata. Bakanisa yoko vide. Zonga nzambe ya la kate. Alonye zangi yo. Bitumba butu pe na moyi. Nzambe ya lonye zangi. Woye richa ya wata papa na buklin. Bris mabengo tobi nisa bango muyo.
Muyombe gauche. Voilà. Oya nene te boule, pindi. Jésus m'a eu full option. Marambo yo. Bakri wana bateke la ko bien mo ko mara. Tenga mona sala bakri. Yo mo sala. Nga mona sala bakri. Et arrivé pe do pesi ba animateur musu bakri. Ouais, animateur musu ba joa musu mona moto mona travailler na ma samona travailler na ya ki apesi kotomo. OK. Ouais ouais. Les screening yo ko di banda. Migeni ma ebele. Solo ebele pena. Ebele mais. Bakri na yo mo inspiration na yo mo pena. Mais eux qui peuvent m'assister moi animateur pas boyon. Oui, belé. Dans la team peut aussi Bakri. Kopé ça ba ngana ba animateur Bakri. On pas ba collègue nous ambulance. Donc te kopé ça critique mais kopé ça idée. Ça le logo mo chando yo kana logo. Yo ozo ka onde ça bien mais ce que ya blaze photo qui na ngo photo ça ngo boy. Ndé pas ça là, ndé pe na ça tout ça là na biso non tout ba gradel. Donc soki mutaza muninga na idée mo boye amoni ka idée oyo nako ko signaler chando wato ambulance abaxelanga moi idée. Voilà en sens bon. Voilà en sens où et les grands ni na studio tombe enregistrer. Ouais les gars. Mais comme télévision réalité studio. Bon studio ça na ba réalité belé. Neti muyombe gauche za kende. Vous avez na combien de cris pour héritier zona wana. Est-ce que héritier vous ça la choix ba cri ou proposer ka 10 5 cris ya poni ba cri bien et pas ça rendre ni milliers na bino na obsto e barati beaucoup plus. Le là dans chemin de la gloire. Dans chemin de la gloire na zaki lora na 3 cris. Bon cri moro déjà na sala on déjà kala. Mais on a proposé qu'on soit dans chemin de la gloire. Il mo tu bo sa bagi a cri on a nini ange. Cri mo ange. Pour la chemin de la gloire tout ça il aura deux génériques. Tout ça les génériques à chemin de la gloire na générique il y a CPD Samboka. C'est ça mboka na tchai pe crime mususu na chemin de la gloire pe na tchai crime mususu donc biso to salaga to sali prêtre eroya abandi oyoka a ti abando ti o boy o sala boy o sabo alors mon epc longi epc nzela ndi to ki studio sur que toi enregistrer. OK. Des fois pas mon a pas boya OT. Oui soit écrit crime et tout y était sentiment criminalité OT. Faut boire créer et bimana moki bato e boyo kango bazo sipe la bazo bina. Ozomona o boire pe crime a chando a créer et comité. Contribution héritier na ba générique bossa la combien de pourcents na 4? Il y a eu 2 lignées. Est-ce que Azala wana déjà? Oui, Azala wana. Pourtant tu auras enregistré Azala wana. Ils appellent tant to ça la paix azo classé pe bakri. Te cri au fait banda nani yo banda yo bora na suka yo sala biso to ra na cri ngana na cri akimi solo na lo muna ka na cri sego arrangement ma mutu mtasala ngo prêtre arrangement ma mutu mtasala ngo peso nuance te place wa nuance na ils ont bien mettre ça la nuance azomon donc ça la trop moi bien vraiment. Asala trop, asala vraiment belé. La scène musicale. Ouais. Pour la première fois, la salle musique, la pote, il a s'est trompé. Et après, ça a une jour. On a battu belé. Ouais, scène musicale, la scène. Bon, on a acquis vraiment dans les scènes. On a cassé. On a dit bosso. On a bêta dans la salle à mon nez. Pena poto. Donc, déjà, tant déjà, toi, il a maquillé. Na bando sentir on a banda da golo tango kendo la na fuza la boy ti to yemi kili donc depuis na koma mikili avant to betandule nazalaka na esengo pe jour andule nazalaka na esengo mo na ebité so tali ba image ou tali partie na ngande bando so ngoma ki a joa na esengo mo bo na plaisir mo bo nande na mona bato balaki belé bongo na mamna sala ki kende kitoko donc voilà. Est-ce que vous avez espace parce que éviter Bazalaki tout ça? Oui, ngana part na ngana zoki ben espace pour première partie za kindenga. Son de la scène kalaming to ka concert ebima. Oyoka son de la scène ils a kindi partie nanga. Donc première partie akinga penane na se déchaîner ki na boire lo mona kindi. Ilo yozo bini sabatu kalaming te. Ezani Kindi
Kindi ozali. Bobina kindi kwe kindi. Ah Malik Senti fala zala wa pesa bilenge. Et le mois sika. Donc avant prêt ton prêt à côté qui. Donc sur ton côté tout ça les courir premier chant prêt à côté. Olinga kakolinga popori na betaki. Ton popori ici dans ngasko na yaki na sima popori. Avant ben inviter baya. Ngam na yaki na kindi. Aotala alula me poloba aloba ti. Yesu kele kaka na motema mawe. Aloba ti. Ye manze kuna mbonda pa ta pindi buka ye kindi. Ye mama yo bina kindi kwe kindi. Jezima ye yo kota kindi ko kindi apuna leli. Ona yoka posa kobala. Magali matemba zopeki sanga ye. Albito suka na bala. Po balabala ye tonda bilenge ye ya kindi magindi bobina kindi kwa kindi fungwa mate to sala kindi bébé kindi on a créé une explication et un malobi un message après no ya luka ye ozui omeli pe pema chemise no pe pasuki yoka santima ya mama na ba na kaka yoka yoka santima mobala libala kitoko yoka yoka santima yeloko ko yibelengi ye mama yo bina kindi kwe kindi tugunyata bango nyoso tugunyata go tugunyata tatapo donc vous découvrir autant au concert élément. Là tu es Bruxelles bilora sikeza pour Bruxelles to ke kana kindi te barozope kindi à part kindi babilora sika pezali. Donc vous invité bandeko tout balingaka ouais ba nyonso tout balingaka ngai ou balingaka la team wata ba spiritas tout partout dans le monde. Rendez-vous ça le 8 novembre. Rendez-vous le 8 novembre en Bruxelles, donc boya ebele tout kuta na tout ça la maramba bien, boka musique bien, boka ba ben mélodie, boka biloko kitoko po na la scène to beta ibilo nyos tuti. To beta ka ndambo. Pour bendane déjà ba invité ba koti, ba ni tout ça donc boya le 8 je suis ko biloko tout préparer nous na maki, boka ngo siko live bo. Donc voilà. Kindi quoi Yangwana pena. Très bien. Félicitations, il les a bien. Merci beaucoup. Avenir nous on a pu mener héritier. Donc Vandi Boza na katala team. Ninge bando côté orchestre ça les 4 ans. Est-ce que vous sentez vraiment venir peut mener héritier qui a eu un jour au bête ma grande salle de 40 000 places qui a orchestre oyo au robot la famille peut ba no yango au sommet va paner bakara danger. Est-ce que vous sentez yango peut qu'avenir est en orchestre? Oui, avenir est ça. Ce que avenir est ça ti yebit. Avenir est ça pena. Avenir est ça pour tant on a ya miki na zonga kini na ya miki na zonga kini c'est qu'avenir est zali maramba bezali donc déjà na bana na bola déjà bana na kati orchestre au la team wata. Nakati orchestre oyo pe bana nga baza bonne santé baza bien ninga mo père na bango nazali pour nazala pembe na cause la nusa soki avenir ezaki te tonga tokende mpe mosika te meki nini avenir ezali ozala no pembe na wata nazali bato bazokanisa mo trop babi Chandora est-ce que kozala kaka est-ce que aza kaka est-ce que akozonga Baspiritas pa hotel là. Baspiritas ya biso ya pale o Chandora. Mwana papa, ngana mwana papa. Ngana mwana papa. Tozali tozonga kisasa wana tokuta na bongo na terrain Vélodrome. So tozongi mbala mo terrain Vélodrome. Boya ebele na terrain Vélodrome. Tobeta wana après wana totala makambo susu. Donc nazali na ozonga kisasa. Très bien. Très bien. Mais au bisi biso ozana ba idole ebele. Comment expliquer mon tout le monde ozana ba idole ebele? Engolo bani bon pas ba idole ebele mais nayoka ba grand trop na ba master mususu nayoka pe trop. Voilà, na sens wana. Na sens te ke ba idole ebele te. En fait, cacher ce que vous avez caché à nani? Caché nanga. Ya moko. Ouais. Ouais. Il y a caché à Kalouji, caché à Céléo, ni à Bill, ni à Brigade.
te caché nanga ngaza caché bid te na caché selo te na iba nde bandamu na bango nde sali ngai boy nde sali Chandoa El Grand au Monde Black Panther 612 mais 612 era Brexit y'a 612 ouais 612 nana ko boka na Belgique 112 y'a 112 ah y'a 112 ngana 612 il a signé 612 ah 612 on y'a ba pentacle ba pentacle kaka pentacle venait solo ah ya solo pena botong bolo ba 612 eza blague te El Chandoa Black Panther biso do tchanga wait Black Panther 612 très bien 612 Black Panther Chandoa tant qu'on est Bexi na podium mais ça là yonde vous comprenez ni Bexi qui m'a bino na poto toi tikala na poto na ndule na bino ba animateur pe bozaki wana mais Bexi aye déranger ba même on a bino te fa bon nga pena nga sikoni na za boye ya on a bit 612 nga présence à Bexi ça lenga ni chaud ni froid na mona normal ya kaka donc on a besoin nga le rwande to na gradel c'est normal aye pe asali pe maramuna ici mais ce qu'on a concert on a il y a la scène musicale wana marambasika ezanga Chandoa so je concert au tio mona mutasali marambasika na concert wana c'est moi OK dans la scène musicale marambasika ngezani kindi kasi yangwana ka kindi yangwana nde marambasika OK probablement mususu ba bana mai ba boiraki zomona so marambasika so muto tala marambasika nini salami ana la scène musicale marambasika za kindi 612 Nino Severa non pas héritier Luna Severa non pas héritier vraiment sincèrement do Vandi Boy c'est monsieur non migeto abato mais ma qualité héritier tala simplicité na sympa na ina ndenga sola na bato alors sympa na bino ouais nga pena na habite nga pa nga ndenga na so to sola te ke o to sola wa ba master te wana mokonzi yana tempé sali boss adini boy ndenga soli na pena ninga répondre au sentiment que te boy ndi singa pa mutazala boza pena répétition boy le boy pe ya tout na yo boy solo lax ka ya ngonde mdu et ça la ngai bien panaï le France n'est pas le président Moussous et après c'est Moussous bien sûr obéité même parfois dans les solo yoka bon wana moyena définir en ezate pour moto na zana été ata koyoka bon omoni ba koyoka Moussous za rapia lokuta bako Moussous rapia lokuta ba roye biso te Moussous chink le boy aninga za bongo azaka boy ozomona soki ovana na été moi ba peza te mona mutu so apese ko apese o avina yeso ko duna ne pas ala boye mais mutu ozala na ye o vanda na ye o yeba comportement ne mabena malamu ne o yeba ngobi oyo kana pena moyena talela ngo pena boye ezate OK bino bosu banzembo te animateur bosu te biso tout ozo banzembo non na ba animateur biso tout gradel ku danzembo ne déjà c'est bon OK yebuta na kin gradel nzembo ne déjà c'est bon déjà ba travaillons déjà biso tout ozo banzembo yo yemba na nchi ngai o sa ndeni na nzembo ngai o pesa ba yembela yo to nga mona yemba nga mona zawana pe no tondo to le pe na nteke na prêtre nga na beti boy prêtre pas beti boy est-ce que vous na roye mbezaka voix bon bato su ba rose na ona ndenge ton su ba rumba ton su na roya pe na rumba te na roya pe na ndenge mo boy na roya pe na ndenge mo boy to plaquer pe na boss on va venir ali on va yembe ali déjà ndé na oboka boy ya na oyemba ndé na oboka na oyemba déjà et là on a regretté la génération na bino et ba musicien congolais lelo la génération na bino na ti ba vite ba génération na bino ba animateur boze belé na ba orchestre boza ba génération moko nino vraiment ozo regretter parfois
Vraiment, on a regretté. Ah, Banoko, bah, comme il trop ben poli. Bah, respecter sous batuté. Bah, place au cham, na place na été. Donc, bah, on tout, bah, comme il bah, il bah, on tout, bah, danger. Donc, bah, changer moi, mouké. Musique, il y a, ils allaient en sauter. Musique, elle les change en haut. Cham, ko na place na été. Chale qui na place na été. Cham, ma na place na été. Donc, voilà. Chamokolo na place na echa leki na place na na génération na bino zoni babanani la génération na biso ndi babanani peno ba pena na talent quoi. Ambulance à Paris Blaise créateur. OK. Beaucoup t'en as rappelé des fois? Oui, des fois tout en a avant bayami qui na ba hotel na tout na bandal. Échange ni bosala entre nous animateurs. Surtout kutani. Bosola mingi ni. Tosola mama bandule ande ni na okakia okinda yelo wana bien ya wana pena. Ngapi ya Blaise na okakia. Ça va pena. Ils ont souvent bon. Oui. Mais tant que vous n'avez pas numéro, tu m'as message félicitations. Non, bah numéro il y a la tout comment là. Différence ninto effort nin oyo sala o ba kulut na bilo ba salate ya ba animateur oyo le londo zana trop jeune na carrière 4 ans de carrière na la team wata déjà ozo sa ba générique ozo boka ba bilo ne kende bien ba oyo ka ezo tala mapé et bilo rebelle parfois ba kulut na bilo ba salate ya ba animateur et nini oyo za déterminer qu'un jour il faut réaliser na musala animation ils en ont déjà kotika la kaka. Kotika la renaissance nini omoni lelo bakulutu na biso ebele ya bazala soki alongwe na orchestre akisala eloko na ye groupe na ye mona groupe yango esalika mwa keleka ane boye ekufi ekomi ndenge moko boye sikoyo ngai effort onga na osala lobi na ngai fo nazala natikala ke naza peme na kozala no sa te mais kozala no sa marketing chando wazawana awasala makambo ni makambo na opesa makambo na obeta banzembo yo sala ba succès na zoya miki na obeta basala ba minini etaka animateur ke na aka pe na Europe na boyeze ni timo buta nini mula scène musicale ta nini buta na tikali wana pina ndi lelo ba kozala so batikala ba leader msuto mona batikala mais na ba animateur ata moko atikala zate ezarani elo ni sali ki ba carrière ba animateur ezala freiner par rapport mingi ezala freiner par rapport ba musicien bon bino nyos bo tele mara liboso oui biso so sala ba succès ndirinde mo siko bon on a évité nga na talaka nga na mona ondri ezala par rapport à ba producteur. Ton sous bazwara ba producteur a malonga te manager a malonga te ou a simba artiste nae atombola e potikala mais na ba vie bela ba animateur ba na ba boulot ba danger ti lelo mais producteur malonga zate manager a malonga zate OK au coach e boy azate awasa mamnos tu yemo ko effort na yemo no mona ba kitaka ba dindaka. Est-ce que animateur quand fois mais l'appel alcool azala alcoolique ba noix non ba whisky vous ala na moi drink trop ngala vanda na drink te wa te beliba buna ndisi ya moi réseau ba animateur no bisofo senga pour moi drink te mutu so abota maneka showman azaneka showman so bota mano showman te wana beka showman te so mona ezate so showman te de wa ngabwe na ba noix to nini avana matana podium pona ya obwaka te nde nazala nde na na podium na transmettre batoka message akri na ngai na elengi pour zo public esili na ba yenwa te na ba yelo te pe na ba yango pe déjà te zomona donc voilà surtout sengyo ba créer ba ninga no mususu c'est possible d'interpréter les biso le go bio sangsa ba créer belé ba créer ba animateur mususu robite poni boyo kaneza te
Ah. Lobi te poani. Ah, pour bakri na bango pe monsieur na bien ngotin. Ah. Na bien ngotin. Yo attends yo kabaninga te. Yo kabaninga. Te na yebi Blaise créateur wana ya nini bazobina na facilité. Kel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 e basiki bote. Jo burembalae. Yakana ba mbobo. Bo. Na yebi Blaise créateur wana. Na bien. Bon, à part, il y a Blaise, il y a Chomi, parfois. Il y a Chomi. Rien. Mais lui, il y a ta crime à Chomi. Nga déjà, mon te soko boire, déjà, au gang, bon, déjà, pour na bando, pesa lito, il n'a yo kagoya, moi, pas si trop. Animation a créé, non, tout le bas, ah, on est au boire, bon, to yem barat. Ya au gang, atteint. Des fois, la rancune à présent, et je rappelle bien automatique. C'est automatique en fait. C'est comme si. Hein. Non. Non? Nga za problème mo tout. Te nga tuni ka question pe. Nga pe na lobby te ke za problème. Te moni suko ba tuni bali ba mise mususu bazara. Bon. Na ko bande ni. Nga na ko ya tina TV na bando finga leader mo boye songolo pakala. Pona boss na nga ba ko kana kati to ba sola. Et puis wata yo kana tina na sola tina na. Azara bena ba to nyos to. Bon mona ba mise mo ba na ba TV, ba finga goga, ba manquer respect. Il se peut être un manquer respect au bas. Il y a ma beaucoup tout le temps sur les gars au bon bassin là. Il y a faux. Mais autant la rara zawinda. Baza bandinza vert, bafo bandinzi. Bandinzo balanda banye wana. Oui bandinzo balanda banye. Bandinza vert. Bajar babana wana mon bassin. Chandora. On a capacité au bois capé conseil pendant 23h et 6h yomo. Oui. Le jeu salon. Oui. Na be na lati mota na sala na betandu le moko nga moko. Bon. Izalaka na. Bon, izalaka pas vraiment concert mais to gendanga Côte d'Ivoire to betelo mwana na boka nga moko. Bana Ernest. Mais on a la capacité de voir conseil mon banga mo nga mo pena ba créer. Et là on nous assurer biso au ko exception assurer biso. Hein? Et là on nous assurer que ko sala ngo bongo yo moko. Ah na ko sala nga moko. Pour le pauvre be e kaukarate e be bakate. Te naza mutu vo ko po kauka. Mais na obeta conseil mo bimba na obanda pe concert pe 23h ti tongo de ga lobby. Na lengo pe. Nazo boaka nazo bina. Norbeta l'aise. Kuna la team wata ton to tika ngana bagradel. Na ndo boaka banda inverti 18h. Ya da ko beta conseil mobimba. Na rep, na ndo boaka ba répétition banda inverti 18h bagradel ba so na ba réponse. Bilo tu ali kolo o ban mater ba tika na orchestre na beta ngo. O boaka bilo ali kolo tout bilo tout. Tout, na du charge na tout, na beta ngo. Tout. C'est écrit Zani. C'est écrit à. C'est écrit non. C'est écrit dans les arbres. Regardez voir. Kola la ra trop, kola ba fouille, na loba troté. Na loba troté. Na la mingi pour voir et c'est un repos. On va sur les repos au mona. Nana air nanga nana batan nanga même ata na parler ata tout répéter même ata na parler nana ba air nanga on a répété ko répéter na sala ba corde vocale quoi nana ba air nango air boy na osa la voix nanga boy sur na sisi non si ça bon on a lavé na pemi moi fouille moi nini na dame na lali na lala trop et au mon niveau nanga na me toujours voilà. Très bien. Tout l'axo photo est un concept émission bicho. Merci na passage na yo na fauteuil jaune. Merci na leko tout. Pour voir la bicho c'est net pendant vous bene l'autre la bicho na chaîne YouTube na bicho sur la vérité studio. Merci na bandeko tout za connecté branché surtout bandeko ba s'abonner na chaîne YouTube. Merci vraiment. Nengi bo s'abonner na chaîne YouTube na bicho sur la vérité. Joyeux anniversaire na mon directeur Bob Mboba, Lady Chef de Marlène Mboba, Bob Mboba, de Jésus anniversaire. Donc joyeux anniversaire
ndeko maître Ziko Maé. Ndeko maître Ziko Maé. Donc longue vie, profite bien, que le bon Dieu vous garde bénisse. Protection Nzambe à la carte, ils ont protégé mon continent. Nzambe na biso, azo protéger Bob Mboba, notre directeur, Lady Chef, joyeux anniversaire encore une fois de plus. Profites-en. Merci la chancelle Mbimba de Miguel, merci beaucoup. Merci dans le vénérable maître choisi Matata. Merci na papi Matalata la Matos, miroir d'Angola, d'Acoche ta patron et puis Junior Malaïsa, le mystérieux, beauté. Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait Terine Badika, les cavaliers solitaires. Beauté des États-Unis. Maman Philibertine Samba, moi aussi, adopteur Samba. Il y a Guy Baena, colonisateur de la SAP. Monté Mayama Sylvie Baena, Dekoya Bibiche Baena, grande sœur. Et puis Fabrice Massamba, arrête de monter English Fada, très fort. Beauté Roi Bilamba, Kéline Tsumbo, j'étais Paris, Grand Calais. Massé Photo Shalom, Arnaud Bach na Lyon, et puis Fabrice Moulelea Moulex, mon Dieu Amana que citoyen du monde. C'est un Tassi à Noëlla, écran couleur na Londres, na Pessimbo, Papi Koba l'homme prudent, Pile Lolelo, te Pessimbo, na Kofi Panda, et puis Elbito coiffure na Saint-Denis, ah non, viens en Elbito, merci. Merci na Gigal qui sous les propres, te Pessimbo, parce que c'est moi qui ai dit des longues jambes, te Pessimbo, na. Bandeko tout baza connecté, branché. Ah, c'est net pour moi la chaîne YouTube Nabiso sur la vérité. Rendez-vous avec la Pulga Cause Nostra Richie Watanabe le 8 novembre na Bruxelles biso za la wana ndeko tala biso za place na haut sumba billet tout na Bruxelles tout le monde a suba Chandora tout le monde va y ebele bozo accompagner vision ya la Pulga Cause Nostra motona tembe Chandora. Nanga ina pesa mbote pa Yolande Malula ya Disco Red. Na pesa pe Maître Baptiste Bambote, base garde nord. Atakale, base garde nord na bossa unité donc Igongindu les révolutionnels. Na pesi mbote na Claudia Maimba, gros bisous na yo donc tozali. Message zani avant la photo. Message eza somba ba billet, message eza moko rendez-vous le 8 novembre ya pena ebele ba la bonne musique ba musique intelligente ya cause ranu ça na biso ba pole nae na timwata donc voilà très bien. Dino sur la régie s'il te plaît sur vous présenter photo na invité na biso na liana ngaba mbisi na ba restaurant belé na yena Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette auto bengi kamundele mayebo ndo biloko no sa mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azo sala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani osali 6 mois bo bundi na propriétaire te musapena lisu mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant c'est musikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés,
service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Spawn Macintosh. Billy Kington. Nino Sepela non pané. Showman. Façon ya salama mse wa bwa ningo ningana. Ya phénomène wambote mbote. Na zengolo kena luge tu nego a timaleya leye. Mama nime idolo kele. La geste sala wana Spawn des fois. Est-ce que Bill a sa légende? Ouais. C'est un animateur. Ouais. Vous en avez combien de légendes où vous vendez beaucoup reconnaître que vu on a sa légende, il peut la légende, il y a pas la légende. Où vous en avez une légende de l'animateur. On a d'abord un mouton. On a 4. Non, pas 4. Bill Clinton. Légende. J'entends, au Canada, toi précédé. Même mission. Bill Clinton déjà la tangue. Légende. C'est le scram. Légende. Il peut à légende. Il parle légende, non? C'est le. Ouais. Ok. L'animation, il y a Congo Pénal. C'est le scram légende. Des légendes déjà. Au Chanda. Brigade Sarbati. Légende. Ouais. Brigade Sarbati, légende. Biscuit des écolés. Ah, biscuit des écolés. Oui, bien, Mansanga. Il y a Mansanga, mon mec. Biscuit des écolés. Nathan, il a combien de 4. Nathan, il 4. 4. Bon, David a légende. Au bien, Nathan, combien? Tu as sur le temps, il a pas légende. Il a 4. Il a 4. Il a place. Wa David aza mama na animateur ya makasi abinisa mokili osakana te. OK. Abinisa mokili osakana te. Naza légende. Donc respect na ye pe na de osakana ko tout te. Naza légende. So point c'est lo aza légende bila légende. La Bible aza légende. Kasi bila légende, c'est lo légende, mais pourquoi pas bon, tout bien écouter. Brigade de légende, roi David aza légende te point. On prouver ce pourquoi. Roi David a pu m'en parce que avant des grands animateurs à Binissa Mokila danger. Ah, légende. Moshi lui passe pour non pas légende. Oebi. Le fumbo. Non. Juna Mumbafu. Tutu Kaluji. Tutu Kaluji est légende na venanga o nani CNN. Ngana benata 4 mais bango tu wana baba légende. Bango tu baba légende. Na mutu na biso nani wazarati ko pa JB Jantamisi Lissimo Lissimo benga na tengi 4 bango tu baba les gens so obena continuer wana na te bebi ngana biso ko bena ta émission Vejuna za légende na tengi su nani Janta nani vena na CNN Diable place na banda so ozo caché. Oui, que deux photos banira, toi la liste ba légende.
En fait, nous avons une légende. On attend la légende d'animateur. En fait, nous avons une légende d'animateur. Les autres ont 4 monté maintenant. Et puis, on a une valeur, un respect. Na bango était qui ba légende. So il peut vous en plaisir. So autant biso bilo ça dit créer bilo c'est pe la nango. So autant nani au pour ça dit peut créer naé et ça biso bien. Donc ça cause notre cette émission là. Bil n'attend déjà. Bil légende. Tu vas dire zéro. Parce qu'on dirait sélectionné à 4 légendes. Et on s'en a des gens nous sous bien déjà nous raboi ba. Tu font le pena monter madame skou baner la compter à zéro. Miguel Bec l'entend déjà dans le lobby. C'est le scram. C'est le Crescelo ni c'est là non. Crescelo na c'est pas na ngza la. Ah kwanda yana kota mamalanga banguza malwa malafu yeye. Kuma kimpa vile mono ijo malanga ye. Kuma kimpa vile mono igolele muzwe. Kora yangyame trofa yangyame. Kimpa vita papa di benu bakulu basisa baka keya ya munwe ya. Voilà, on a bien sûr on a bien donc peps. Na qui vient en désécoler. Vient en désécoler ba kina mon grosso. Imansanga mu meswe. Bana gini boye be ferangwa zuma. Atanga isunan. Tutu Kaluji. Na Tutu Kaluji, écoute, bah crine, écoute, on interprète un mot fort. Si na ba rap, y'en a ba nzembo to beta ba crine à la ga. Nous là bandombolo. Ndombolo. Ba yungana donc à Paris Vejuna crine mona sepa nango ya papa mama balangiza dao moi kala balobinga na simbikise o Vejuna somi da à Paris Malekyo, oya bina malekyo, yo. Obi onan. Aleko ta malekyo, yo. CNN. CNN. Chanta Missine, les gens. Olingi bunda tomotoka. Bunda. Ale matana bunda. Amadaga na bunde. Brigade P n'attend qui déjà, légende. Voilà. Vous aurez un respect, je pense, au côté de la chapeau. Respect makasi. Malgré monsieur tout le monde en a raté, mais ve nanga les 6 mois tout le monde en a trop pour tout en a trop na bandu les mois place mo beta ba beta. Yeko tout en a trop, yé bien respect. Voilà. Les ara yim beaucoup en a. Yim tout en a 3. Puis na bango tout na nani bosola mingi na téléphone parfois. Azate. Aux aura motivation luka bakulu to na te parce que bon basali nzelo bozo le kalelo. Tiens, on a motivation. Point. Hein? Point. On a motivation. Chandora. Bon, on peut me soubattre là, on soit Lugandé, ni ba cause numéro no ba iba. Naninga bango mingi. On soit féliciter yo que on ça bien le lo, aujourd'hui ça mokile. Ngaba naninga bango mingi po na oka bango tile na oka bango na oka bakrina bango. Tile na oka bango. Tile na oka bango vraiment. Donc on est là on peut fort donc bon basala nzela pour biso auto chape bitambi to bandoleka donc baza bega mutema munene yo yamba biso yo fungola biso penzela tout ça la maramba bien maramba minene to yo beta pe basala minene ndenge ba chanteur pe ba beta et soit pas ba chanteur te différence ni na période série na bona série na bino lelo est-ce que vous vivez même réalité en musique congolaise? Ba animateur ya kala ton zona ba orchestre na bino lilo ba animateur sika na kati ba orchestre vous vivre toujours la même tendance boza c'est pas pareil ou bien il y a une différence dedans. Bon nga série na bango ton ba sala makambo nga na parler na tala ba na musique na to bando mona oui to bando mona nde bando vivre
Mais bon, différence nga na mona ma différence tenateur. C'est le wando pe bakara cher soit Emikilia. Mais on a tapé ga bien de lati bien boy. Mais ce vina c'est là aussi poto na ba Jaguar, tembe pina na ba musicien. Nzembo c'est le ça la succès jamais assez. Ngapi nzembo na ngi ça la succès mabe ko ka kote ba chanteur na biso so ça succès te. Et ça succès mabe. Te yebisa biso so ça succès to ça. So ça succès te. Nzembo na. So ça succès te na mo lo na lo bate mais ça succès. Nzembo Bill Clinton c'est ko rumba te mais ça la succès. Nini style Mumber. Style Mumber. Rena rumba te musique ba zéro ba habité. Na maloba loba kuna lingala te. Mais ça la s'imposer que Bill Clinton il a succès quand même ba chanteur. Est-ce que bino bona ba succès le ko ba chanteur? Est-ce que Chandour na kasa orchestre na bino somba carré de kikara ba misi ba chanteur? Oui non somba. Ah ouais. Ba différence pour moi que tu remarqué. Déjà na kinda na tambula na ka o na payera ngamoko. Ah ouais. Voilà ma vitesse pour les chanter mon soir. Mais oui. Ok. Ah. Mais oui. Ok. Pour battre non jongo ala ta non fort propre au saranate. Mais idole de sans idole. Chandora sans idole. Là où idole na Zakari ba baso Marius Munga. Let's Marius. So na kina libanda na komi na. Mais si on a nenga vrai pour na osaswe ni te na nenga vrai na nenga rankine te ni te. On doit trouver à la brigade. Sarbati. Vous voyez trop. Ah bon? Yango ndo zela. Mais ouais mutu faut appeler mutu yo ra mutu linga rami. Yango na lobby. OK, regarde. Ah, yebise lo go so kota la biso. Bambote ne place azali. Brigade Sarbati. Brigade Sarbati, Chandor za frère na yo. Ayo ko trobino bo ba kulu to faut encourager ba. Je peux na chumbo bengi baxeler lo mo quelque chose. Pour mon nom qui a le ça moi le logo sali ba mi c'est belé ba borgé kasi on tourne ala na casque pena ayoka héritier bana tongo ti lobi na on tongo mena tiva boya kasi ya on a tout à l'heure ah ok to comprendre bango être orgueil il peut ça trop dans la génération ya zongo mona pe ba musique yango pe e kende pété e kende musique e suka kaka mon bato ba sala mamba bongo lobi le tonga ko mo sala mamba ne po na orchestre bo beta na ba leader na bango lobi tanga olongwa abalobi leader na bado finga leader na ye to monaka bata bongo siko mona nzambe pa to nzamba za registre nzambe pa tala yo oui to beta musique mokili mais nzamba za registre ayo basala ki obo yo ponto ngozong sa boyete no sala boy okindi o pousa na te o suka bo soutenir bato vraiment soyi mutu na teva lobi ayoka kayo netinga na zela bena mutu mo azala idole na na soutenir donc brigade Sarbati faut soutenir au baksa biloko na kata Chandora mais c'est logique parce que na bato belé ba yoka brigade baloba te na TV ah non loba na ngate pour ani pour MSO ozwa ex mo brigade boko ba mbanda mais musique ya rabo jart amona na loba na ngate ana bato musu pasala pena neti brigade mabiye ebi ni mamba brigade te mais surtout tout le monde a brigade na banda osala yi pour ça bon aboni parce que yoza quand même na ngape naza na moi qui spawn pe na katiti boti na telema liboso na obina na katikati ba chanteur ba tinga na katikati na obina oza surtout qui on va prendre ba idole belé katiti doit pas brigade Bill Clinton naza na katikati na telema na obina na opesa corée na opesa danse très bien ozomona ya mais wana soko kisele ouais na bango na yoka bango na zo bango soko na cheki Chandora. Okay. Voilà. Merci beaucoup pour la simplicité et la reconnaissance aux alango, aux aimés et puis la respect ba kuluto pour moni le ko mara boud na boud. Mon apena massa moi génération also na selio. Ah, papa yo so na selio. To c'est là qui t'embate na selio. Eh Jésus maye full option. Jésus maye. Donc c'est là t'embate na c'est na basket naturalisé français. Alors tu des baskets différents. Des baskets différents. Oh Jésus comme français. Hein? Oh, Azara français bandaka. Jésus, maïe, full option. Mon ami. Donc, c'est là, tu as des Nike qui couleurs différentes, mais tu as des jeans, c'est avant de yo, ozaki wapi. Faut autour mara. En fait, tout le monde, tout salanzela, il faut toujours avoir un respect, surtout vers bango. Vous avez zela bénédiction. Sans zone mama, tout ba bon c'est zela pour yo rolek. Voilà. T'as des tout vendi pena boy. Grâce à marque tabou.
grâce à Badoyure, Banoli Tambu, voilà. Bavenanga Soubana Nanenga Nikila, Bavenanga Adilondole, c'est belé. On comprend. Paul Moupassoula. Échanger dans bon, basala idéologie à YouTube, bayambara mise na poto. Je te écoute en to sala ngote. Yango bolanda kaka. Et puis sope mankamu. Ba ope ba na sima, migeni masala fauteuil jaune. Voilà. Ngapena sala rouge. Fauteuil jaune. Et le ngolo batelo roté. Fauteuil jaune. Mais Congolais na mode ya bout moko. Congolais ga bongo yango moni Congolais a otika la place moko. Ako ko fuma mate, ako ko panzana te. Pour qu'il mutema mabele ki ko bouder le ki to bouder mutu wana ne logote. Mota laksa opena nzela. Mais yozo bouder, ozo di ata kutango vraiment. Ata kutango. Merci beaucoup na passage dans tout le monde dans les 8 na Bruxelles là si va toujours tout ça la sous émission soit tout ça était peut-être temps pour ça sous le aller retour pour on sous Mikili to retenir nini na passage na yo Tchandora. Bon eloko retenir ezarara Tchandaye yo pour la bato ba pour ça ba soutenir yo. Donc numéro WhatsApp Instagram ni c'est la famille. Ouais, le numéro non peut saboter mais on doit na passer pe message moko bato nyonso ba komela na Facebook. Ngana c'est la Facebook te. On ça la relation na Tchanda na Facebook asula na Tchanda te. OK. Donc ngana c'est la Facebook te ça fait 5 ans ou 4 ans ngona c'est la Facebook te. Na ebi unde ba c'est la sur Facebook te. Nous on a besoin contacter alukanga na Instagram na koma El Chandoa. Soit au communinga na Snap nanga pe na koma El Chandoa. Donc on a ndi ozwanga direct na TikTok pe na zaka El Chandoa. On a ndi ozwanga direct mbala moko donc banos baninga ngai Chandaye yo donc na ninga bino pe mingi. Ce qui moi erreur salami na moi moloba. Beaucoup melangai moi conseil te ya olobaki boye po tout tambola malamu. À part ça, on a profité, on a fait ça, pas gloire mavungu na Lyon, ba mote na yo. Chris Machuda, na bosanité Igongindu, les révolutionnaires. Jésus Maye, naturalisé français, full option, ba mote na yo. Mich Kakabe, les Bogardinho. Chris Wadol de Braza, ba mote na yo. Donc, base garde non mobimba. Nazana bino, on a tout na bon na Bruxelles, kuna. Yano se Fumutoto. Venangai Mabila mafumu toto héritier qui tengelo mami na bosanité brita zimankanda ba brita margi usula na nenga 12 ya wenge ben tout ça toujours ensemble. Saouki Mandi grand joueur Trésor Mputu Toureya Gaga Diable Dukembele Adel Nsalume Game Sedikanga Deborah Ngizulu ya PDG Olangi ya biso moko bambote Brice Mabengo Brice Nambango international nani susu Nenet Koli sera moto bienvenue Mwaka bienvenue Makanga la paix du Christ donc Tchando ayeyo donc tous ensemble tokutana bongo le 8 na Bruxelles tous les lois umba pour toi qui Masasa voilà. Merci. Et Nabosani le 11 entre le 11 ou bien le 12 boye belé na aéroport Anjili boya mbalati mwa to grand complet tozoya boya pene belé bobonga mara déjà pour tozoya mais rendez-vous za no le 8 awa boya boka ben musique ben mélodie ya cause rano sala pour le gars. Très bien. Peps. Merci na maneko la libiso. Merci na yo susu migizema na fauteuil jaune mobimba. Ndenge boyambinga ye vraiment donc merci. Ba bosona le cas wa dona sentir peps ya plateau. Merci na maneko la libiso, merci na Jésus Maye full option mon ami de longue date. Merci na bana monde entier. Tukutani bala sima. Sur une Amazon qui restez connectés, restez branchés. On est ensemble. Pas solo la vérité.